L'un de tes enfants a commis pasteur. Alors, il a moi Sinaï. Banotanga, Banotanga, combien? Bon, Banotala. Oh, maman Abine. Et quand la Charles Tébé. Kunate. Pas là-bas. Donc, tu vas rendre la pasteur, sauf Ngaï. Baboni Moutoumousou. On a choisi une personne. Maman, le bon, il y a cohabité. Mais tel que vous le voyez. Oui, mon père a dit ça. Tel que vous le voyez. Est-ce que lui peut être pasteur? Comme ça, est-ce que lui peut être pasteur? J'avais beaucoup de cheveux. C'est qu'est-ce qu'il va faire? Pas lui. Et les cas, et cela s'est passé. C'est passé. Mais 26 ans après, quand je suis venu le visiter, j'ai prié, terminé. Il m'a dit mon enfant, et Dieu me pardonne. Et il m'avait dit que l'un de mes enfants sera pasteur. Je ne savais pas que c'était toi. Comme tu as fait cette prière, j'ai compris que tu as vraiment mérité. Pasteur aussi. Amen. Voilà. C'est parce que bien aimé, pour mon papa, ce n'est pas moi. Mais pour Dieu, c'est moi. Alléluia. Pour la libota, ce n'est pas toi. Mais pour Dieu, c'est toi. Alléluia. Mbote banyam de jelete mafuta sika sama pamba na ngai bino sika nyonso ezomi bino. Je suis la grande dame. Oui, bandeko ba bolingo na cadre ya évangélisation exhortation. Et tu as un message oyo il y a pasteur Charles Bameko to sepeli to zo moi morceau na pona olendisa mama moko tata moko parmi bano yo bota oyebite nani aza nani. Les apparences sont trompeuses. Lelo Charles Bameko azo salela nzambe to yebi c'est un pasteur nzamba pamboli na communauté congolaise. Il est élevé et il fait ce qu'il fait comme travail to yebi et bat balingaka to yebi, les gens le supportent de gauche à droite partout so il est l'autre autres même bas. Et morceau ya ba émission na ye ou encore maté na eza parce que ba maloba eza édifiant et bato belé ba linga koyoka ye pe bato belé ba landaka ye bato belé ba considéraka ye abeti lisolo ya ndoto tata na lotaka ndoto na ndoto bazoyebisa ye ke mwana na yo moko aoza mosali na nzambe bapesi balakisi ye bible kota balamuki ye na mwasi na ye nzambe basolola sikoyo baotala mwana moko paster mono wapi baone konte bana baotanga makombo mama lobi Charles te yo papa te wana te na basuki wana bandeko et ça m'a fait rappeler l'histoire de David toyebi lisolo ya David na bible nzambe atindi prophète Samuel akini ko oindre mwana ya Isai. Tanga kena ndako ya Isai bayebisi Isai bimisa bana tout. Samuel abenga onzamba alobi ete. Babenga onzamba bina rejeté. Babenga bana nyonso basila. Heureusement Samuel azali mayele epo azali na molimo na nzambe. Atuni papa na David, atuni Isai. Bana ozana bango yango te. Na moko azana zamba. Donc ce que cela veut dire pour na tata wana David azaki considéré te. Donc iwana kutu na masolo ko koma musel na nzambe bosana parce que soki tata na abano considérer David ou encore na makanisi na ko pe ko mataki no nzambe pa ko tombola mwana wana akope ko koma mukonza ko pe ko koma roi angalo bate nazana mwana mususu mazawa te. Mais donc ba China ba oubliette. En tout cas, na opesa message na dévolé. Na oloba premièrement, na ndeko moko oyo, tu es au son de ma voix, tu te sens oublié, rejeté, méprisé dans la famille. De yo peza ba tia na ba oubliette. Par rapport à ba misusu yoko ba kontaka yo te. Koza mosali na nzambe ezaka te koteya. Koza mosali na nzambe ezaka te koza prophète. Koza la soki pasteur. Est-ce que vous savez que tout le monde est serviteur de Dieu?
Ah oui, mutu na appel topé na domaine on nzamba bengele a travailler na vie toi sana. Les autorités à l'état est-ce que boyeba ke bazaba sel na nzambe. Ah ben to belé ba baraté. Donc tu es là peut-être tu osala considérer te. De yo penza par rapport à vie na yo ndenge ezalela na ndenge kokolela na forme na yo bat penza yo penza ko na famille ko ba contact côté ba tiako lisute. Mais ta musu olota bandoto moko ta musu bapesa ba message moko ta musu yo moko omiyebaka ke nonde na aboye nazala na eloko ya nzambe baloba na ngabu baloba na ngaboye mais rejet wana ezosala ke okomi mpe ko se sous-estimer mama ko se sous-estimer te papa ko se sous-estimer te. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ata soki lelo kokisami na note ndima ke nzamba fidèle na fidélité na e kokisama. Pasteur Charles alobi 26 ans après 26 ezawate 26 ans après 26 ans après aketa papa na bango kali loba mora lobaki mbala mo ezongisi image wana papa comprendre ka mosala na nzambe nzoka ndeza yeyo yana lo mo nzamba osana vie na yo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali yo oba bosana yo ba rejeta peut-être na famille soki ko matanga to problème to feti bato ba contribuer ka yo ba yebika ke nozala no ne lo côté tu n'es pas considéré en tout cas yo penza ba kumba côté na ba forme na yo na nyonso ya yo donc yo penza ko eloko te nde bakinwa balobaka yana elo moko nzamba kosala eloko moko mibale te nzamba kosala ta musu pe ozana ngo ya moke ezongisa considération ekohonore yo ekotombola ekokisa bisakoli ekokisa ekozala accomplissement ya ba message oyo bapesa yo ya bandoto oyo moko olota ya bamakambo nzamba abongisa mpo na vie na yo à partir ya likambo wana valeur respect oyo perda ezonga bakoyeba ke no te moto ape moto aza pe quand même na ntina te moto amosali na nzambe te moto ana eloko ya nzambe te moto na grâce moto yana elo mo nzambe akosala na nzela na yo na famille na yo bato mo baobika na nzela na yo bato mo bakozwa solution ya likambo moko songolo elo mo ekoleka oyo yo nde moto kozala kanal ya lipamboli nzambe akosala ngo nde nzambe atiaki ya kere nde ana partage no likambo oyo yo ozoyoka ngai papa na bapasteur Charles alobi a mosali na nzambe ce que j'ai aimé eza ke tata wana aye comprendre embala moko aconsidere pa alobi na ye ke banda lelo yo pasteur nanga yana bamama ebele yana batata ebele nzambe abenga bana bino basali na nzambe mais bino bozwa bango ka bana bino. Donc quand je dis bana bino, vous ne considérez même pas que c'est un serviteur de Dieu ana grâce à nzambe. Faites très attention. Au moni onction au monaka moto nzamba oindre onction na likola vie ya moto ezana ba objectif mibali onction obongiselo vie eko bebiselo pe vie soko honora ngo epambolo soko honora ngo te epambolo te. Bible yo loba na Matthieu soko yambi prophète na qualité ya prophète ozali pambolo ya prophète de ce qui veut dire soko yambi prophète na qualité ya prophète te okozali pamboli te ebele na ba famille zanga ba bénédiction boye. Pourquoi? Parce que mwana nanga muna botaye wana leki nanga wana ya nanga mobala bando suba na mbeto mais ozobosana ke nzamba bengai ana grâce likuna. Il faut faire très attention. C'est que j'aime na papa na Charles Bameko à reconnaître grâce oyo nzambe acha likolo ya mwana ye et pambola ki mama yo oyo ba considérera te papa yo ba considérera te par rapport et lo kanga na rappeler un message ezaki Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Ce qu'il a dit à Salango o alaki akokisa ango amutute pa kosa amo amutute po wangana ba méprisa yo ba considérer côté ba bwakisa yo ndenge ba bwakisa David ndenge papa na pasteur Charles bake oyo tena ba suya rolinga mo o yete lelo oyo ba koma ko honorer grâce mosel na nzamba na famille ndenge ba ko honorer yo lobi ko lemba te ko lela te ko give up te zala focus en tout cas bota prends courage ndenge nzamba yebisaki Josué
Prends courage, Moïse, mon serviteur est mort. Yom toko ça peut na kana. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali prend courage. Ta mosu pe na libala mobali a considérer à côté. Ta mosu na libala mwasi a considérer à côté. Amona ko elo te. Yaya, moi qui vous parle, son a betelio le solo a vie na ngai. Ondima te. Nous autres ba benga biso ba inutile. Mutu penza o aza sansako ya ko soutenir yo boyebi na vie nde tozala boye. Ba o ya biso les nôtres normalement ezala devoir na bango de nous assister na ba ndenge moko boye. C'est vrai belé bazwa ba soutien wana te. Likoloka parce que bazo mona na tina te. Mais nzambe na suka nango a confondre toujours bato wana. Les amis, moi qui vous parle nga ba benga nga inutile à une personne vraiment censée quoi supporter yo autour penza mais pourquoi tu ne m'as jamais soutenu dans ce que j'ai fait à fond le penza mon roi biso que non c'est parce que tu es bon à rien mais lelo ozana bat ba pesa biso matoi lelo o des fois na ki ma ba appel na téléphone kapo moto benga yo azo orientation moto bengo sambela pona ye o ka penza moto bengi yo o soli na ye na par problème moi zaki na lobino merci maman na eu solution merci. Lelo nzamba sala na bandenge moko boy. Il y a des gens qui nous considèrent. Il y a des gens alingi atambota pamba opesaye. Bo solo la kata. Poanin parce que nzamba sala lelo moko boy. O pesio valeur na miso abato. Mama kolela te. Papa kolela te. Yama amboyaka, yama nzamba salaka. Kapo la kisayo ke yende muto azwaka tina tapesi tina. De la poussière, il retire le pauvre, dit la Bible. Du fumier, il relève l'indigent. Pendant vendre sena bakonzi. Ndeko mobali ndeko mwasi. David a comme un roi mauta wapi. Peu importe ozo vivre, eba ke cour des grands. Et zelayo au kota na cour des grands. C'était ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à s'abonner à MDGDTV Mafuta. Si vous avez une la grande dame. Na kati na exhortation ya moke et nzamba pambolela ngai bino partagez, likez, commentez, faites la diffusion que le Seigneur vous bénisse quand on m'a amené de bonnes choses à vous. Je vous aime, au revoir, merci, bye.